d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyoso oya kozwa occasion ya kolanda vidéo oyo na mukola lelo. Ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or nazo kopesa soyez le bienvenu na kati ya Bidor TV. Tamse zambala liboso okoti na chaîne ya Mama Bijou, olingo oyeba eloko nini Mama Bijou d'or asalaka. D'abord naza ko inviter yo soko s'abonner na Bidor TV te, s'abonner na Bidor TV fina cloche wana ya notification pona otalaka eloko nyonso tu Mama Bijou d'or akotia. Mama Bijou d'or naza ko inviter yo muto koti lelo na okoti lelo na kati ya chaîne nanga. Ta mususu pe otalaka na yo Mama Bijou, mais ozana ni courage ya ko s'abonner te, s'abonner na Bidor TV. Soko moni émission nanga esepelisi yo ko kende boyete tia moi j'aime moi commentaire Mama Bijou d'or naza na besoin nango. Mama Bijou d'or awa alambaka na laksa ba recette ko ya batu mwindu na ba recette ya ba mindele. Mama Bijou d'or na beta masolo mingi ezalaka vendredi. Masolo nanga ezalaka kaka pona kopesa ba conseil. Ozana besoin opesa Mama Bijou d'or lisolo ko hésiter te Bidor TV azawana na kozwa lisolo na kobeta kandimi oyo kulinga. Mama Bijou d'or na sala ba recherche abatu soko ozala ya mutu tamso akima yo na mbongo ozala besoin to lukaye luka Bidor TV confienga to yeba neli to kosala pona to luka mutu na yo ya nyongo. Mama Bijou d'or asala ba live yango wana s'abonner au fini cloche wana pona ce Mama Bijou d'or c'est live au mona kayango naza besoin ba soutien na bino bo partager ba vidéo et puis bo s'abonner et puis donc commentaire na Mama Bijou d'or azala ngo besoin naza besoin ba j'aime na bino. Mama Bijou d'or naza émission na ngai ya ba amse ndenga na lobaka émission nezo tambola kaka ndenge naza kozwa ba demande ya batu. Oza mwasi oluka libala contacter Bidor TV asalela émission e bengami émission ya ba amse ezalaka chaque dimanche. Pesa nga vidéo na yo, pesa nga photo na yo, Mama Bijou d'or asalela yo émission parce que balobi libala baluka yango kaka. Tam sous place au vandi. Ozomona na yo mobali ya vie na yo te, ozomona pe mwasi ya vie na yo te, contacter Bidor TV to mekana ko sala vidéo, ko sala na nous émission. Et puis, on tente chance. Libala balukaka parce que m'appelle Ezaya yo émission Ezaya Mama Bijou. Mama Bijou d'or na sala émission na ya promotion ya basta, ozana yo star, ozana besoin Mama Bijou d'or sala yo promotion ya eloko moko. Contactez Bidor TV, ozala jamais dessus. Pesa Mama Bijou d'or ba œuvre na yo vidéo na yo sala moi interview yebisa batu ba projet na yo eloko nini oyo lingi eloko nini yo zo souhaiter pona batu basalela yo mais ka chance na Bidor TV tamsu na kati ya Bidor TV okozwa ba producteur okozwa pe ba manager. Mama Bijou d'or alobi ande makambu donc wana ezalaka chaque samedi. Mama Bijou d'or ata ba information zo lekana Congo. Mama Bijou d'or sala makambu ebele. Mama Bijou d'or sala ba publicité. Vous avez besoin de publicité dans les canaux Bidor TV, pourquoi pas contacter Mama Bijou d'or na tosololi na banda kotia ba publicité na katia émission nanga na katia biloko Mama Bijou d'or a banda kosala na lobi na bino presque nyoso tout. Donc Mama Bijou d'or a besoin ba soutien na bino bo soutenir musala nanga pona ekende liboso. Mama Bijou d'or so za besoin peut sala émission na yo ko hésiter te contacter Bidor TV to sala émission. Donc, ezala ya musika, atana par téléphone, naza prête. Ezala pe en face à face boye, Mama Bijou d'or azali wana pona bino. Donc, na linga bino mingi, surtout na bato ba pesanga confiance o ba s'abonner na Bidor TV, bo continuer kozala toujours wana pona ko soutenir musala ya Mama Bijou ekende liboso ka Mama Bijou d'or ndinga lobaka. Mama Bijou d'or na lobi musala nde eleka malobana ebele siko nazo lakisa bino eloko nini on a préparé pona bino na mukolo ya lelo. Mbote na ba mosi nyonso tu esika bozali, mbote na ba bone na nga Mama Bijou d'or na linga bino mingi, mbote na ba makopini na ngai, namoni Mama Jolie na Belgique, namoni Mama Maggie na Belgique, namoni Bijou la Blanche na Congo, namoni ma petite sœur Sandra Lina na Hollande, namoni donc mutu nyonso tu bana tu ya Bidor TV bo soutenir Mama Bijou d'or abi boza toujours na motema na ye, sans oublier groupe nanga moko ya WhatsApp les amis de Bidor TV. Donc bozala ana toujours branché pour na kotala biloko nini Mama Bijou d'or asalaka eloko lelo na bombeli bino ya mkola lelo pona la kisa bino yango.
ane na uti koloba lelo mama Bijou nazo lakisa bino recette ya kolamba lokola ba malile komi ko malile zongi boye kolamba moi recette oyo ya pomme de terre mélangée na viande na kati ezalaka bien na ba période oyo mama osali lokola moi soupe otiango na cuisine mwana soki ayoki nzala aye kolia ezalaka pe bien na bato oyo bamelaka masanga papa kokozala milaki na ye masanga ebele na butu na tongo olamuki olambeli recette oyo mama Bijou azolamba otie pilipili. Mama Bijou nasali pomme de terre na ngai. Pomme de terre mama Bijou yango parce que nasina fungoli réchaud. Nasali pomme de terre na nga. Nazui pomme de terre na nga na longoli yango ba poso bien. Na sukoli pomme de terre. Nazui pomme de terre na tiango na nzungu. Pomme de terre na ngeza awa ezotoka. Nazui pomme de terre na nga na sukoli bien na tie na nzungu pomme de terre yango wana. Nalingi na luna la kisani pomme de terre na kati. Pomme de terre à mama Bijou angoyo. Nazui viande na nga, viande na ngeza kino ya mikuwa te. Eza yango pe viande ya ba graisse te, ba viande ngo na sonjo kala ba sito ya marché. Viande na nga nazui na kati bien, na sukoli bien, na tie na nzungu siko na ko mélanger na kati ya biloko oyo na zolamba. Mama Bijou nazui viande na nga. Lelo na tie modèle ya caméra na nga mabe makasi. Viande na nga yangoyo. Bomoni viande ya mama Bijou. Viande ngeza ba viande kaya misuni na sombi on kana super marché za ba viande mo osa non pe kamundele za vraiment pété makasi. Viande ya mama Bijou yangoyo. Pomme de terre na nga eza yango na tiango na moto. Pomme de terre na nga yangoyo. C'est ça, pomme de terre. Si comme mama Bijou nazo tokisa nazui déjà réchaud na nga na fungoli. Nakozwa misuli na nga na kotia na kati na lakisa bino ka bepis nini oyo nga nalingi na nika yango sikoyo. C'est quoi blessé, qu'est-ce que tu veux? Na kotia matungulu na nga na onika matungulu oyo. Nazo nika poireau na tia na chassé. Na konika tomate. Et puis feuille na ngai. Hein, feuille ya solo yango yo. Na tia na kati ya machine ngamo na préféré lelo na nika biloko nga par rapport na tiango ya milimba comme pour rotia yango ya milimba mais mama Bijou na préféré lelo biloko nga oyo na nika yango. Pomme de terre na ngezo toka parce que misuli ngeza nango ya pété. Matungulu nga natiaki d'abord feuille na biso ya solwana. Jessica mama na Alicia, mama na Divine na France. Nayebi ki pomme de terre na ngombe na Congo so lamba na yango mais tango okomona ngo mama Bijou so lamba ekope so sukosa ya kolamba pomme de terre batia ngombe na kati yango yo natie matungulu na kati après ce qu'on a zo bakisa tomate. Tomate na ngeza nango déjà basi bakata mike eloko na préféré ki penza konika yango ezali nango kaka matungulu wana na poireau. Tomate na ngeza déjà basi banika nazui na rozwa tomate nanga oyo mwa moitié. Soki tomate eza ya milimo niki mais oyo yanga eza yango déjà tomate moko basi bakata mike ba tomate osala ya pizza. Tomate nanga nazui to baka presque moitié ya linzanza ya tomate na tie na préféré pena nika nanga poireau nanga comme pena okotika ye milimba na kati mais non mama Bijou boyi na ye nalingi poireau na ngai nazako nika yango nazako nika poireau oyo nasoba poireau ebele na kati na tie na congélateur. C'est ça. Naza onika siko poireau nanga oyo eza babiloko ya bato basula se papa amelaki mwa bière mama omelaki mwa bière basula pas tellement mais bato bamela masanga esalaka yango très bien. Donc Bijou la blanche na Congo ndenge olamukaka kaka badimanche ozoluka eloko ya kolamba lambi pomme de terre na yo na viande na kati obwaki mo bambuma mpilipili na kati parce que nga bana bakolia biloko na nga yango oyo nalingi sikoyo nani na konika yango kala mingi te
Oh, siko misuni na ngai ya ngombe. Misuni na ngai ya ngombe yango nakomi kotia na kati ya nzungu na ngai ya pomme de terre. Misuni na ngai ya ngombe yango oyo bomende na kati yango kitoko. Tu viens chérie. Nakomi kotia yango na katikati ya nzungu na ngai ya pomme de terre. Oyo eza na monene. Batubi balinga suko sukola ngombe te mais nga biloko tout vraiment na sukola na ngango. O makile ko longwa ba. O meke ngombe ya kamundele. Ba ngombe nazo lamba bona sukola na nga yango. Na tie ngombe na nga na kati ya pomme de terre na ngai. Siko biloko na kotia awa ezali kaka biloko o na tiango na molinex. Yango nde na obakisa biloko parce que nazo linga konika ngo sikoyo. Ba mama mingi boyebi na bino végéta, na laxa toujours végéta. Bon, na osale lango pour le moment naza nango so naza na végéta te, eza nango égal pour nga na osale la na kosale la épice tout na roza nango o eza végéta. Na zu végéta na ngai. Na tiye yo, na tiye na kati ya pomme de terre na nga. Après o ezali aïe. Ceux qui ont aïe ya mbuma okoki na ope kotia aïe na o ya mbuma na matungulu wala o na tie pembeni okoki na okonika na aïe na o ya mbuma. Oyo ezali aïe na ngai ya poussière yango oyo ezali muscade oyo eza muscade natie muscade na nga mesure oyo natie végétage na ndimi te mpenza ekoyokana makasi na obakisa mwa ndambo ya mungu ya moke. Après na omeka lisusu après soki biloko nango ekomi pembeni na kobela nazwi mwa mungu na tie. Siko nakomi na étape ya konika poireau na ngai na matungulu. So na sisi konika poireau na matungulu na oza poireau na ngai na matungulu na kotia awa likolo. Balobi mayele ba luka kaka et puis ba tusabunaka na bidon tubi pour na kozwa ba recette ebele. Donc eza ba mama ebele balamba la bango déjà ngombe batia pomme de terre mais ngai eza ka ba rappel esa pe na bato mosusu bakoyeba te molinex na nga mpe tambola malamu nazotia mwa ndambo mai moke po edérange nga te. Molinex ya mama bijou yango wana ozomona biloko nanga ndenge eza kotoka. Eloko nalakisi bino te na kotia awa likolo eza mafuta huile. Mafuta huile ndenge wana tie te parce que ngombe nange eza sec eza nango na mafuta te. Next nanga natiaki manateli wa litungulu moko natie ndambo ya poireau omonaki awa et puis boîte ba feuille ya solo eza na kati nyonso tu babiki sangisa quoi. Boye vraiment bana baolia malamu donc c'est ça. Ngombe na pomme de terre. Maman bolambela bana na ndaku ba maman bolambela ba papa. Donc ça la bien quoi. Ce que là on a à likolo na moni zaka mafuta huile. So ila ti mafuta huile na kangi resho nanga. Rendez-vous na biso ekomi ka biloko ebela na so ko mafuta huile na tia. Mafuta nanga huile yango oyo eza batumi batiaka biloko mafuta ebele eza mabe mafuta oyo ndezo pesa biso ba malade donc otiaka mwana mesure biloko mama bijou yango oyo sikoyo nakomi na étape ya kokanga mofiniku koya kolakisa biloko nanga ndenge nini ekobela. Donc na mutu nyonso tu okutana na video ya mama bijou soki osabone na video TV te mama bijou do aza koinvite osabone na video TV okozala jamais d'ici parce que il pa na biso biso tolambaka na biso biso tolakisaka ba recette
na ya bamindele na ya bato mwindu oyo nakoki koloba so eza recette ya kanani mais bato mwindu baliaka yango bamindele baliaka yango. Donc Bidor TV nde makambo ozomona biloko ndenge ezotoka kitoko. Donc rendez-vous bientôt soki biloko oyo ebeli biloko na ngai yango oyo eza nango vraiment rouge makasi te parce que natie nanga demi linzanza ya tomate. Biloko vraiment ya bijou yango oyo biloko na ngai eza kotoka. À suivre, à tout à l'heure. Biloko na ngai yango oyo bomoni ndenge biloko na ngai ebeli. Donc biloko ya mama bijou ebeli kandi nalobaki na oyo ozongela bino mpona olakisa bino ndeni biloko na ngai ebeli. Pomme de terre na ngai elembi kitoko, musuni na ngai elembi kitoko. Musuni oyo eza ba misuni basomba bateka na ba supermarché, eza na musisa te, eza vraiment kitoko makasi. Donc soko liaka na yo pilipili okoki kozwa pilipili na yo ya mbumu otie likolo ya biloko oyo. Donc comme pour kozwa pilipili na otie à côté. Donc biloko ya mama bijou ebeli parce que na hiver tozala na biloko tolambaka, na été pe to préfère mingi kosala ba salade. Mais oh vraiment eza bien na tango ya moto et na tango ya malili. Donc kolia biloko ya moto bo ezalaka bien. Donc biloko ya mama bijou yango na ebeli, nazo conseiller ba mama bolamba na ndako. Papa kosepela et puis bana bakosepela. Tozala trop semoule te, il faut kolamba kosala ba recette ya boye. Donc nazo pesa mbote na babone na nga tout esika bozali. Merci na ndenge bopesa mama bijou d'or confiance ya kosabone na Bidor TV. Awa penza nyonso tozoluka okozwa. Napesi ba makopi na nga tout esika bozali mbote na moni mama Meje na Quadrate, na moni Bijou la Blanche na Congo, na moni mama Jolie na Belgique, biloko ya kolamba yango yo, na moni mama na biso Maggie na Belgique, na moni donc bandeko nanga tout bango surtout esika bozali na pesi bino bambote bijou mosi alinga bino mingi. Donc bon continuer ko pesa mama bijou d'or confiance. Nazo senga ka ba soutien na bino ba camarades nanga mutu nyonso to yebi bijou soko kutai na video oyo partager yango pona ko pesa pona bani ekomela baninga mususu. Donc pona ko soutenir musala ya mama bijou. Donc na pesi bino mbote. Bozala toujours voilà na Bidor TV, bozala jamais de si, sans oublier Maman Rose, Maman Rose na Belgique quoi, sans oublier ma petite sœur propre Sandraline na Hollande. Donc na moni maman na biso Mireille na Hollande, na moni maman Yvette na Hollande. Groupe nanga moko ya WhatsApp les amis de Bidor TV na pesi bino bambote bozalaka toujours wana vendredi à partir à 21h mama bijou d'or abandaka live na ye tiko kende na ba 22h naza besoin ba soutien na bino bo soutenir musala nanga pona ekende toujours liboso. Merci.